Maman Bandeko, boye imalamu na émission na biso ensemble parlons-en. Ensemble parlons-en ezali émission ya polémique te. Ensemble parlons-en ezali émission yo ezakope sabiso bwanya mayele pebo sosoli kozong sabiso nakati nanzela. Ensemble parlons-en ezali émission na bino yo nano boza abonné te na chaîne na biso Angel Mizi officiel. Bo s'abonner, abonnement ezali gratuit. Bo aimer ba émission na biso bo partager ezali ko cliquer na ngonga notification pour ete yo zwa ka émission na biso en temps et en heure. Na bino ba ebozali abonné ya émission na biso ensemble parlons-en ya chaîne na biso. En tout cas toyebi koloba na bino merci. Merci na o nyonso boza kosala pona kati émission oyo. Merci pona ba conseil na bino, merci pona ba commentaire na bino, merci pe pona ndenge boza ko aimer ba émission na biso. En tout cas nzambe ayeba ko pambola bino toye lisusu na kati ya émission na biso bososoli po ete mbala oyo elekaki toutaki kolobela likambo ya nzembo oyo papa Kiamangwana ayemba mpona koreveille conscience ya bato mwindu koloba ete bato mwindu bauta wapi. Ezali pe question oyo biso tokokaki kosepozaka ntango nyonso tokoki mpe kokontinue kosepozaka ntango nyonso po ete tozwela ngo biyano mituna tokoki kosepose komituna kapo ete tozwa biyano na kati ya mituna na biso. Me mituna oyo tokosepose biyano nango ezali kaka na kati ya Bible oyo Mfumukimbangu alobaki totanga Bible tokokanga moyibi na eloko oyo ayiba biso. Boyebi bandeko tango Mfumukimbangu aye na mokili oyo tango bandiko ko réveiller mémoire ya baindo bakanga Mfumukimbangu. Bakanga Mfumukimbangu te po ayibaki po afingaki mutu po abundaki te. Bamonaki ete alingi komema mayele na biso na ebandeli ya création na ebandeli ya mokili nde yango wana bomoni bakanga Mfumukimbangu. Kombo Kimbangu elakisi nini? Kombo Kimbangu elakisi révélateur des choses cachées. Nde kombo ya Kimbangu. Nde yango wana bomoni ebangisa ba Belge po makambo Mfumukimbangu abandaki koloba pona kolamusa mutu mwindu kozongisa mutu mwindu na esika na ye oya utaka kobungisa utakala. Bitumba wana ebandi ya 2000 ans na kotiela bino moi extrait ya ba video oyo ngai naza nango po ete elamusa biso mayele bandeko. Nyonso ezali na kati ya Bible. Bandeko nyonso ezali na kati ya Bible. Mundela ayela biso Bible, c'est vrai ayela biso Bible longola ba livre mususu oyo ya biso, ba livre mususu ya biso nazo balokuta te soki nazo ba boye parce que nazana élément moko oyo bayebaki kotindela ngai ezolobela biso ya Kibukongo. Oyo Bible oyo baye na biso bazala nango. Makomi oyo bakoko na biso bazalaka nango babandaki kosolola ngo na Nzambe. Avant bandeko na banda kokota na kati émission na ngai nalingi natiela bino élément oyo tolanda yango tolanda yango bongo tokoyeba kososola malamu nini oyo ngai nalingi naloba na kati ya esika oyo. Tolanda malamu élément oyo. Le Bou-Congo. Donc, le Bou-Congo est le livre sacré et spirituel de tous les Kamites, de toutes les races de la terre. Il signifie le livre des Béna-Congo. Il renferme la jeunesse de l'humanité, l'histoire de l'humanité, la spiritualité originelle, les actes des prophètes et des avatars Kamites. Le Bou-Congo est le livre le plus vieux du monde. Il existe avant la Bible, le Tanakh, le Saint-Coran, la Bhagavad Gita, le canon pali bouddhiste, le Sharia Kisumad, les Védas indiens, ou même encore le Vatan nordique. Ses origines remontent depuis l'avant-déluge.
l'avant-déluge. Il y a plus de 2 millions d'années avant Jésus-Christ, le Bukongo fut révélé aux hommes par les ancêtres, nos créateurs. Banza Zazulu Ya Nzambe Amu. Le Bukongo est un ensemble d'écrits sibyllins. Ces écrits ont remonté le temps depuis des millions d'années pour nous parvenir grâce à l'écriture hiéroglyphique et les mégalithes de nos ancêtres, les Anous. Et ici on parle des Anous d'Égypte, donc ce peuple autochtone qui était déjà là avant les premières dynasties venues de Nubie. Ces écrits sacrés du Bukongo, traduits sur des pierres, des rouleaux de papyrus, dans des temples et pyramides tels que Khéops, Képhren, Mykrinos, ont été conservés depuis des millions d'années pour nous parvenir. Seuls les initiés Nabi Congo étaient habilités à enseigner le Bukongo aux disciples dans les temples de sagesse, les maisons de vie. On leur apprenait les mathématiques, la géométrie sacrée, la médecine, la philosophie, les hiéroglyphes et la spiritualité afin de devenir des initiés, des prêtres ou des chamans. Car le Bukongo renferme toute la technologie des ancêtres révélés aux hommes, comme le codex, le caducée, les mathématiques, la géométrie mystique sacrée, la jeunesse de l'humanité, les oracles et la théurgie. Le Bukongo est le livre le plus vieux du monde. Bandeko, boyoki élément oyo. Le Bukongo, c'est le plus vieux livre du monde. Tango tozolo bela royaume Congo bandeko. Royaume Congo ezali royaume moko oyo ezala puissant na tango wana. Mondele aye a déstabilisé royaume Congo. A déstabilisé royaume Congo, azui oyo bino boyo kakao bazwaki les plus beaux des Israélites bamemi bango na boumbu bandeko bazwa bango na royaume Congo batu les plus intelligents les plus vigoureux les plus beaux bazwa bango bamema bango na boumbu mutu mwindu na lobi lisusu kende kotanga livre ya Luc 3 okokende komona na généalogie ya Jésus mutu mwindu azali na kati basala bamena bamatusala bamatata o wana nyonso bakokaki kolongola ngo te na kati ya Biblia oyo bango bayeli biso contrefaçon bazwa makambo Bukongo wana les livres sacrés oyo bazwa na royaume Congo ezalaki le Bukongo oyo mundelo oyo bazolobela biso na kati ya extrait ya vidéo oyo. Le Bukongo ezali livre le plus ancien koleka Biblia. Yango bomoni na kati ya Kiebre Kikongo ezali na kati ya Kiebre. Biso tolobaka meza bango pe balobaka meza qui signifie la même chose, ça signifie la table. Ba hébreu babengaka table meza lokola ba Congo babengaka meza table babenga ngo meza. Ba hébreu pe ba juif ya lelo babengaka table meza. Donc okokende kokuta na Kiebre ba moya ba Congo eza makasi na kati parce que ba ancêtre na bango eza ba Congo. Ngate munalobi yango eza basekele mutu komi kobima lelo po monde internet nzamba permetaki monde internet ya po ete tokende ko découvrir makambo ebombana
po biso toza na bato ya culture ya kotanga te biso tolingi place ya kotanga place ya buzoba nde biso tokotaka nazotiela bino élément mosusu avant na banda koprogresse na émission nanga boyoka élément mosusu yango. Et c'est comme ça que finalement l'Égypte s'est retrouvée pratiquement avec, il y en a encore aujourd'hui beaucoup, mais la grande majorité des Égyptiens ne sont plus de couleur noire, parce que l'origine des Égyptiens d'aujourd'hui vient d'autres peuples, d'autres endroits, que Sankheri va déporter jusqu'en Égypte, de manière à ce que tous les peuples soient déracinés de leurs sources premières afin d'affaiblir leur identité. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc maintenant je reviens à ce que j'explique. Nos commentaires disent que le peuple juif est né à partir d'une matrice qu'était l'Afrique. L'Afrique dans le sens que les habitants de l'Égypte, Pharaon, étaient noirs. Et tous les habitants de l'Égypte à l'époque où Israël s'est retrouvé là-bas et est né à partir de cet endroit, tous, dans leur grande majorité, étaient des noirs. C'est quelque chose de fou, c'est quelque chose d'absolument incroyable, surtout que nos maîtres comparent, encore une fois je me répète, parce que c'est tellement important, l'Égypte noire de l'époque était la mère qui avait enfanté le peuple juif. C'est quelque chose de fou que 99% des hommes et des femmes sur terre ne savent pas. J'oserais presque dire même à l'intérieur de notre peuple, très peu comprennent cette histoire absolument incroyable que finalement c'est d'une certaine manière la race noire qui a engendré le peuple juif. C'est quelque chose de fou. Et qui confirme de plus en plus ce que j'expliquais déjà dans mes 2 premiers cours, le lien inimaginable qu'il y a entre Israël et les Africains, et qui va se renforcer de plus en plus et qui va se révéler dans toute sa puissance au moment de la délivrance finale. Vous comprenez pourquoi la première chose que Moshe a fait lorsqu'il a dû quitter l'Égypte, il est resté sur le continent africain, il est descendu donc vers le centre ou vers le sud de l'Afrique, et il s'est marié avec une Africaine. Sa première épouse qui l'a accompagné jusqu'à la fin de sa vie était une Africaine. Nos maîtres nous rapportent déjà dans des commentaires, il y a depuis très très longtemps, que quand Alexandre le Grand, vous avez tous entendu parler d'Alexandre le grand conquérant grec, il a conquis, comme on le sait, le monde entier. Je parle du monde civilisé de l'époque. Et la dernière étape où il a été, c'est écrit dans le Talmud et dans d'autres textes, donc des textes qui datent de plus de 2000 ans, que la dernière étape où il a voulu continuer sa conquête, c'était en Afrique. Il est parti en Afrique. Et en Afrique, il est tombé sur une armée de femmes noires. Et ces femmes noires ont vaincu Alexandre le Grand et l'ont chassé. Ça veut dire que c'est quelque chose de fou. Alexandre le Grand s'en va en Afrique, il tombe sur une armée de femmes et il est repoussé par cette armée de femmes. Qu'est-ce qu'on comprend? Quel est le message? Et je vais expliquer dans quelques instants, malheureusement, ce qui s'est passé après en Afrique. C'est que nos maîtres nous expliquent depuis plus de 200 ans, depuis plus de 2000 ans, qu'au départ, le peuple africain était tellement fort sur le plan physique que même des femmes africaines sont arrivées à repousser l'armée d'Alexandre le Grand. La seule armée qui a vaincu Alexandre. Ça ne s'était jamais passé nulle part ailleurs. Partout où Alexandre allait, il gagnait. Maintenant, donnons un exemple simple aussi. Sur le plan sportif, les plus grands athlètes dans le monde, puis c'est sûr qu'il y a des blancs, des jaunes aussi, mais parmi on pourrait dire, la première ligne des puissants athlètes, que ce soit en boxe, que ce soit en course, que ce soit dans tout ce qui est l'athlétisme, etc., ce sont quand même des Noirs. On voit que les Noirs ont une puissance physique inimaginable, surtout dans le domaine de la boxe. Tous les champions de boxe mondiale, pratiquement à une ou 2 exceptions près, sont des Noirs. Il y a une puissance, une force incroyable, on pourrait dire dans la matérialité africaine, et on comprend maintenant pourquoi l'âme d'Israël, en tant que peuple, doit s'unir à l'Afrique quand elle retrouvera sa vraie puissance, parce que de la même manière qu'il faut avoir une âme puissante dans un corps fort,
comme on dit d'ailleurs en français, un esprit saint dans un corps saint, je préfère dire une âme forte dans un corps fort, qu'en vérité parmi tous les peuples, ceux qui ont hérité de la puissance du corps plus que n'importe quel autre peuple ou civilisation, c'est précisément les Africains. Et c'est la raison pour laquelle, au moment de la délivrance finale, la puissance de l'âme d'Israël va s'unir à la puissance, on pourrait dire, de la réalité matérielle, corporelle de l'Afrique. Ça va donner une civilisation avec une puissance inimaginable qui pourra vaincre le mal, repousser le mal et installer le bien dans ce monde. Qu'ont été les plus piétinés, les plus poursuivis, les plus maltraités, les plus exterminés dans toute l'histoire humaine, les Noirs n'en parlons pas, les destructions, les guerres, tout ce qui s'est passé en Afrique jusqu'il n'y a pas tellement longtemps entre les Tutsites et les Hutus, etc. Et on va en parler bien sûr. Donc, il y a et aussi l'exil. Les Africains sont exilés aussi aux quatre coins de la terre. Il n'y a pas un pays au monde où il n'y a pas des Noirs aujourd'hui. Alors qu'ils avaient un pays d'une richesse inimaginable. Que le pays le plus riche en ressources matérielles du monde, c'est l'Afrique. Il y a tout là-bas. Il y a le diamant, il y a l'or, il y a des minéraux, il y a une richesse inimaginable. Bien aimé, je m'arrête par ici pour cette vidéo parce que comme nous ne devons pas dépasser 40 minutes pour faire une émission, je vous mettrai la suite à la prochaine émission. J'aimerais tout simplement en fait souligner ce que nos frères ont dit dans ces deux vidéos. Bon, moni pona nini bakangaka Papa Kimbangu. Parce que Papa Kimbangu disait au peuple que toko récupérer kibokonzi na biso oto bungisa. Le jour où nous allons récupérer la maturité que nous avons perdue depuis les décennies, Papa Kimbangu le disait bien aimé. Papa Kimbangu n'a pas fait de longues études. Parce que peut-être Makambango. Non. Papa Kimbangu, c'était un grand esprit. Ça veut dire que comme il est celui qui révèle des choses cachées, comme son nom le dit, Kimbangu veut dire révélateur des choses cachées. C'est lui qui est venu pour nous révéler l'identité qu'on a perdue depuis les décennies. Et les Blancs ont vu cela, ils ont compris cela. Yango bomoni Papa Kimbangu bakanga kiye. Pour abandaki kolobela biso mokolo yo toko récupérer bokonzi na biso oyo biso to bungisa uta kala kala. Yango abandaki koyebisa biso indépendance spirituelle parce que kino mokolo lelo bandeko nano tozwa indépendance spirituelle te parce que tozana nanu kotanga makambo ekomama na kati ya Bible oyo ezali ya bonzambe te oyo mundele ayelaki biso kwete abungisa biso nzela na zongeli lisusu kolobela bino bokende kotanga livre ya Luc 3 bokende ko comprendre que na généalogie ya Jésus basala bazali bamena bazali bamatusala bazali bamatata bazali basemi bazali nsemi wana eza kombo bakongo donc babongisa po ete babongisa biso nzela botangi tato yaza kolobela biso le bukongo ezali livre sacré oyo tobungisa bandeko tozala na livre sacré na biso oyo bakoko na biso babandaki kobelela mokeli ya likolo pe na se livre sacré ezala bandeko baya bazwa livre sacré wana balongola ba page mususu ezolobela penza en clair et donc au clair donc les crayons noirs sur un papier blanc ezolobela vraiment histoire na biso na clair et net oyo biso tozali mundele azwa ngo alongola ngo a retrancha ba livre wana na kati ya Bible parce que bakokaki kotika ngo te poto ko comprendre que histoire ya Bible ezalaka ya biso. Bandeko boyoki tato nenga uti koloba tango Israël akozonga na origine na ye lelo na komi ko comprendre pourquoi babandaki koboma ba juif
tomitunaka bakestion wana pourquoi babandaki koboma bajuif babandaki koboma bajuif parce que bayebaki ke bajuif matrice na bango eza mutu mwindu bauta epai ya bato mwindu soki botangi boyoki bakiebre bamo mingi ya kiebre eza na kikongo yango bomoni bazoloba la livre oyo ya kibukongo donc bapapirisi oyo barulo oyo bakoko na biso babandaki kokoma mundele amemela biso civilisation te lokuta civilisation euta epai ya bato mwindu mundele akutaka royaume congo bien organisé bien aimé tangu baye bapanza royaume wana po babungisa histoire na biso. Pourquoi ceux qui ont bongo te? Pourquoi na kati école baprena yo bakoko na ote? Pourquoi na kati école tango biso tozo tanga baprena biso jamais qui sont nos ancêtres to uta wapi to banda wapi babandela biso kotangisa biso na ba histoire ya ba Charlemagne ya ba Livingstone ya ba Diego Cao to yekolaka ba histoire ya ba mboka ya bato o to yebite ça veut dire que bazo déraciner bino ndenge papo ya lobi ba déraciner biso na ba racine na biso donc ba faire oublier biso histoire na biso bandeko. Yango esengeli to yeba Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nazako benda batu nyonso o balingi ko rejoindre nga bayeba ka kotanga Bible bayeba ko méditer sur makambo yo Bible lobela biso na makambo lokola ba Ezekiel oyo aloba ya ba osma desséché soki na se trompete na katina Ezekiel 37 bisika bazolo bela biso makambo ba osma desséché ba osma de chese bandeko soki totali bien lelo eza banani nga na loba ngo na salela ngo déjà émission na lobi ezalaka histoire ya bato mwindu oyo nzambe azwi Ezekiel amemiye atalisa ye alobi tala Afrique tala ndenge Afrique ekufa tala ndenge mikuwa mutu tikala esprit ezate ame ezate makile ezate bandeko na kati ya mikuwa mutu eske mikuwa pambe kokosala eloko ndenge tokoma na kati ya Afrique tozaba osma desséché esengeli mokeli ya likolo pe na se oyo babengi mopepe papa kimbango tanga bandeko ko se présenter na le livre o natangaka l'indépendance des 42 pays il s'est présenté lui-même il a dit je suis Kimbangu je suis le vent. Bien aimé ngana zo sa musala nanga pona boyi mukolo wana tango na kokende pa ya tata mokeli atuna nga makambo na bana koloba no pourquoi bana koloba yango te pourquoi salela yango te naza na mission na kati na sena moi oyo ndenge nazoloba boye eza nazoloba pona ngate eza pona misepelisa te parce que eza etinda. Bien aimé balongola bikeko oyo tozalaki nango na kati Afrique Bible o bango bayela biso balobi na biso ne vous prosternez pas devant les statues. C'est vrai que na bakoko na biso na tango akala bato mususu pe bazaki na ba statue na bango o babandeki ko salela bato asoloka pe bazala to boyite mais ezalaki te ke recommandation ya nzambe alobaka na biso to gumba melaka bikeko te bikeko wana ezalaki pona kotia peut-être décoration ndaku kotia peut-être eloko moko boye mais ezalaki poto ne ko gumba melaka yango te ba o babandaki ko gumba mela bikeko ba oyo o bazaki ko sala soloka mais bato bandimelaki nzambe mokeli ya likolo pe na se nzambe ya mpungu tulendo nzakomba lokombe kombe lolo la senji babandaki ko belela nzambe na molimo ça veut dire que na beleli nzamba kiti asali ndenge roi bodo alobaka na ba missionnaire na ye boke de enseigner bango nzambe te parce que ba yebi déjà nzambe ya mpungu tulendo ba belela kaye déjà do ba yebaki ke mutu mundu asaka na nzambe na ye basali nini sikoyo balongoli bino na bonzambe na bino bayeli bino banzamba bikeko bayeli bino ba Vierge Marie bayeli bino Yesu ya ekeko batia yango na kati ya l'église biso tokende kogumba melaka bango nde bisika topesa créateur na biso mokongo bandeko tozalo
lokola ba enfant prodigue tout africain aza lokola enfant prodigue asengi tata na ye mokeli na ye bozwi na ye po ya kende na ye akei bandeko ntango ekoki o biso esengeli tozonga na makolo mokeli na biso asali likolo pe na se oyo babengi nzambe ya mpungu tulendo lokombe kombe lolola senzi nzakomba benga ye na munoko mboka na bino po wana yo za sirke ezali ozobelela nzambe mokeli ya likolo pe na se Yesu oyo atindaki Yesu atindelaki biso kimbangu po ete ayeba kotalisa biso bamakambo oyo bayiba biso balobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité Dieu voulait nous parler? Balobi na kati ya Bible kaka bapesaka mwana héritage na yete soka aza nanu bebe esengeli mwana koma martyr po ete bokoka kopesa ye héritage na ye kaka Bible moto elobi yango siko biso toza nanu na maturité spirituelle te oyo papa Kimbangu alobaka il y a plus de 100 ans bien aimé. Le jour où vous allez récupérer la maturité spirituelle oyo bobungisa uta kala uta badeseni boyoki batato basoloba banda ça fait plus de 2000 ans boumbu ya mutu mwindo nzamba lobi akopinir biso jusqu'à la 4e génération 4e génération yango yo biso tozali esengeli yo nanga tolamuka po ete toyeba ko récupérer oyo tobungisa uta kala. Bien aimé, écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Lévitique Ecclésiaste 10:7. On nous dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchent à pied comme des esclaves. Dans le monde réel, il y a l'élo. Dieu parle de qui? Dieu parle de qui? Comparant, donc prenons ces versets. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marcher à pied. Biso ba prince, biso bana bena Congo, biso yo bato yo tozalaka na livre de kile bukongo o ba bomba o ba yiba o ba yeba batiango wapi to yebite. Histoire na biso to koma be esclave. Biso ba prince to koma be esclave. Biso ba prince na ba princesse to koma be esclave. C'est de nous que la parole de Dieu parle. Nzamba zolobela biso bandeko. Biso ba prince to koma be esclave. Maman, papa, ba pasteur, je n'ai rien contre les pasteurs, je n'ai rien contre les hommes de Dieu. Arrêtez de nous prêcher le matériel, la bénédiction. Parce que ça fait longtemps. Oh, to bunga, to komaka matériel, vous serez bénis, vous serez bénis. Bien aimés, nous devons nous découvrir. Biso bato mwindu, biso africain. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous souffrons plus que les autres? Pendant que nous sommes en train d'écouter ce message-là dire que nous sommes les continents, nous avons un continent qui est plus riche que d'autres continents. Et pourquoi nous souffrons? Posons-nous la question. Pourquoi nous souffrir? Pourquoi ils souffrir? Parce qu'ils ont des locaux moko oyo nanu to yebite. Ils ont des locaux moko nanu to découvrir. Ils ont des locaux moko oyo biso nanu to salelite. Ki bonzambe oyo ya mokeli. To kota na nzamba bapaya. Siko banzamba bapaya. Bazala ba arme na bango bango basalela ka kinzambi banzambe na bango. Nde bazoko s'épanouir. Yo balobaki koguma mela banzambe mususu te. Ba yela biso ba nzambe mususu omoni place toza na problème na nzambe mokeli parce que ba yela biso ba nzambe mususu Bible lobi ne vous prosternez pas devant les dieux étrangers ba dieux étrangers wana banani bandeko totika nano na nini na babike non les dieux étrangers c'est oyo mindele ba yela biso nde ba dieux étrangers. Et ça va dire étranger, maman. Les autres découvrir vérité. Biso ka soki ezalaki abutu mwindu bandeko. Nzambe aza nzambe. A utilisaka n'importe quel moyen pour na komema biso na libération pe na délivrance parce que ayaki po takango la biso. Bon moni internet ou salemi eza po te to comprendre ba makambo, po to yeba ba makambo parce que soki ezalaki apona biso moko bandeko, to ngai to découvrir
ba vérité o te toleka to bana kotinda bato bake do sala théologie po ba yekola kabonzambe yaya maman langi azwi ministère munene oyo asala théologie te papa langi ateya asala théologie te ateya par la révélation maman langi a conduit un grand ministère par une révélation que l'Éternel et Dieu lui avait donnée, que le Saint-Esprit lui avait révélé que kende kotala bana nanga bakangami na boumbu kindoki boumbu ya coutume ya tradition pas n'importe lequel parce que nzamba monaki to kangama na boumbu ya ba makambo ba yela biso et mema ba koko na biso na soloka et mema ba koko na biso na magie ba koko na biso ba kota occultisme nde yango yaki ko sala ete mamolangi azwaki mission po ete biso to ba ko kangolama na makamba kindoki bande ko bande na mamolangi te papa kimbangu ye moko na kimiala bien aimé akangola village mobimba bandoki amema bato amboka abiboya o moni kokote o moni tata na ote o moni koko no to moni noko no to moni ndeko na ote mema bilamba bolanda ngai papa kimbango amema bango quelque part alobi na bango botala bana babato balobi tozomona te papa kimbango asali prière afongoli bato molimo bato wana nyonso miso molimo bamona batata na bango na bamama na bango na kati ya misala kindoki babongwana bakoma banyama babongwani bazwi bilongi mosusu nde papa kimbango asali susu prière bazongi na état normal alobi na bango botika kindoki nde mission mamolangi azwaki après nalobaka mission mamolangi eza molimo mosantu ye moko moto apesa ye po ete biso tolonga na kati ya makambo kindoki tolonga na soloka tolonga na ténèbre tokangolama na boumbu ya lolenge nyonso boumbu spirituel boumbu physique boumbu matériel boumbu na lolenge nyonso. Bien aimé, nde yango tozoyoka les livres sacrés oyo bazwa biso oyo bazwa ba depota bato na biso mayele mwana ya roi Nzinga Nkufu bazwa mwana roi Nzinga Nkufu akenda kopesa bango ba secret ya royaume Congo a livra bango ba secret ya royaume Congo lelo ndenge tolobaka boye mwana ya roi Nzinga Nkufu bakunda ye na Vatican azana tombe na ye na Vatican to réclamer pe bazongi c'est la biso mwana ya roi Nzinga Nkufu na kati ya mboka na biso pourquoi babomba ye na Vatican yende mutu a livra bango yende mutu a expliquer bango kibonzambe na biso yango catholique pe azwa makamba kibonzambe na biso asalela me abakisa magie na ye. Nous sommes un peuple puissant. Ce n'est pas pour rien nzambe atika bilembe pona kolobe te tala mutu mundu ndenga azalaka endurant ndenge mutu mundu azalaka makasi parce que azali moto ya yambo mutu nyonso na koyela bino vidéo prochainement o mundele moko azoloba ke peuple nyonso auta na mutu nyonso auti na mutu mwindu sikoyo yo mutu mwindu ozwaki bokonzi na yo kiboyaya na yo okaba yango likolo ya lentille nalobaka est-ce que vous trouvez normal que Esaú na Jacob mutu apesa droit de naissance na ye likolo ya lentille yaya eza na énigme moko eza na kati équation moko ezalaka na kati wana foko ngende ko résoudre yango bisika yo tekaki bukolo na yo eza nini bandeko na ngina sukisa boye na mokolo ya lelo prochainement nazo continuer poto réveiller batu mémoire poto zonga na kibonzambe to zonga na kibiso ça veut dire que bo moto na biso bo solo na biso to zonga na kibo solo na biso parce que batiela biso pano moko ole tozo à droite mundela ya kotiela biso pano tozo à gauche pa bungisa biso nzela esengeli to zonga wana na point ya bifurcation poto zo nzela o nzamba lingi tozwa. Bien-aimés, c'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission Ensemble Parlons-en. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Prochainement, Togola Sabino, la carte du Congo, il y a RDC, Oyo et Bimana se ya Mabele, il y a Capernaum. Togola Sabino, bande kopona kolobete nzambe asia loba ozali nani, mutu mundu ozali nani, tu es qui? Veuillez vous abonner.
Kabolelanga émission Oyo. Partagez s'il te plaît. Partagez. Ezo Lobela. Kibo Moto Nabiso. Kibo Solo Nabiso. Émission Ensemble Parlons. Exact. Émission polémique. Teto Bimanaba polémique. To landa émission Oyo. Kopesa Biso Mayele. Puete. Tokende Liboso. Nakoye la bino suite. Ya émission Oyo. Na édition prochaine. To Pambolama. Kabola émission. Partagez l'émission s'il te plaît. C'était votre sœur Angèle Miezi dans cette émission Ensemble Parlons-en. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir abondamment.